Ma Mission TV, le miroir du monde. Sankuru bouger, bosali kitoko, ndenge salama, il faut les sanctionner. Et c'est comme Bozali, na yolo baki, ambosholo lika Mohamed mete, amete, ambosholo, dimena, dimena. On nous sangi sur la chulu bové. Dimena. Donc, basali alors moko spécial. Mais ndazali ko lukaka kaza le gouverneur. Mais bosali exceptionnel. Mais ndalongwe sur 18 abimi na 8 fois. Na yebisi bino mise en garde. Oya komeka oyoka nini? So. Et puis d'abord, ceux qui bossent na Kabila, na Noko Kabila, na Bino, na Banoko na Bino, vous allez au périmètre cellulaire. Vous allez aux arrêts. Ceux qui te sont les gars, Fatia Kosol, na alias alias one. Na ebiti di bale motazo ya mweza nani. Menda kule kana kale kile ni. Puisque batu nyonso bakoki kolinga te ki mutu wana ale kaka chaque fois. Ye kaka gouverneur, mende ministre, mende communicateur, asala nini na mboka na batetela. Qu'est-ce qu'il a fait depuis basala babanda? Qu'est-ce qu'il a fait quand même à réaliser nini na Lodia, na Sankuru. Et là comment côté? Si quoi zolinga plus wana po asala nini? Pour la bayi bakana Kabila. Tribalisme te. To simba na to tongwe ko objectif ezali Kabila kendi. Vous rêvez toujours de Kabila. Kabila zawapi? Kabila sakenda kikala. Tuna molere lemba. Te menda lingameka kisi. Batetere ba déboulonné bango ba yebisi que mende oyoka son. Ba pakati mende na minute oyo. Ba yebisi que garder ouais. Précision makasi puisque na moment oyo makambo évidé. Donc na moment oyo Congolais nyonso comprendre que te changement est à travers Félix Sekechilo montoyer na idéologie asika. Donc na moment oyo Congolais nyonso to simbana to tongeko na biso to déboulonné ba système ba kabiliste nyonso oyo bazoya nango. En commençant par nous PPRD. Bon moni bolinga bomeka to zele bino bosala marche le 21. Tambu mama jamais ko le sénateur, président Sénat. Bon ça par tous les moyens. Comment moto azali sous sanction botiaye akotambula na mboka nini? Pozo ba idée aya ko gouverner. Nous to yebike ezali complication. Biso to mettre bino en garde bino bana PPRD. Bon consentir. Oya komeka ko sala erreur a commencé même avant policiers Zabino, biso mo to ko se prendre en charge. D'abord bino boyebi biso bien. À l'époque to zana opposition boko kabisote. Les lorsque to na pouvoir. Boko yoka nini? Asa ubita portable safu mwenu. Ah merci! CPX ici c'est l'attention. CPX c'est un bachan. Louis! Ah! Isaneyo! Mengait! Ah! Oh yo l'équipe! Quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère! Ah ma chère! biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka desert. Mais ma chère, oyo ezali GPX 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa. batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bacause ya bamatanga mosusu. ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa butiba desordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoluka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres.
Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne en référence, partout dans le monde. Ndenge Martin invité sa fusée. Na mesana toujours koluke la bino ba actualité pona la sabino na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors lelo lisusu Martin invité sa fusée sur la likambo naza awa liboso ya base ya UDPS oh vraiment eza na limité ensemble na yokaso nde lelo vraiment to komeka mpe ko développer par rapport à makambu oh vraiment ezali toujours koleka na kati ya mboka na biso to robeta vraiment li solo ya lelo pona la mère Mende oh vraiment a posé qui nae candidature nae et puis li solo ya IDPS ndenge évolution ya makambu ezako kende et pas ya président de la République Félix Tshisekedi donc oh vraiment azali président ya mboka na biso toko solo yango pena li solo ya ba sénateur oh penda élection na bango ezo sala makalate na Kinshasa awa oh biso tout ozozela donc mbote mwana mboka yokason. Oui, bonjour mon frère. Bonne santé. Ça va bien par la grâce de Dieu tozali. Alors yokason lelo sur Ma Mission TV tokutano awa po to make un peu ko clairci ba tous les Congos de tous les partout la ligne na nous avant to bandanga na linga olo ballon son pour SPC ça vraiment ba tutu ba ke maloba malamu e ko bime pa na yo. Oui, et puis ngai na lobakasi yokason son yewana donc ngai na sala et dans ngoli kambo so ba monika ilongi ba yeba kete son yewana na ko répondre lelo par rapport à ba bêtise oh bande kwa pepere balingi basakana na yoki déjà comment bozo sala complot ko bande ko attaquer le président de la République ko finga e gestion na bino ezanini bosala bosala nini na mboka oyi pendant 18 ans soki ezali kosoma mapangu te mboka ekufaka tina lelo donc na yebisi bino ke lelo na ko répondre coup sur coup oyo kolinga kosakana président Félix Tshisekedi akoyoka nini akoyoka son alors oya kosakana président Félix Tshisekedi yoka son lobby akoyoka son alors yoka son lelo évolution ya mboka ezotambola ndenge nini par rapport ya bokonzi ya président Félix Tshisekedi oyo azali président mboka na biso ndenge toloba ke bokonzi oh il faut makambo belé échanger na mboka na biso kolia ezala malamu misala ezala malamu hôpital ezala bien bekole ezala bien par rapport ndenge ozomone à lire na ebité message no kopesa par rapport ya bokonzi ya président Félix Tshisekedi rapport na koloba ezali que na moment oyo tozoloba ba signaux fort oui la kisakete Félix Tshisekedi azana volonté ko changer mboka oyo et monani sur le plan national que international. Le président a été accepté, même dans la banque africaine, même dans la banque aux niveau États-Unis, bandimi président Félix Tshisekedi, dans le moment où balobi ke Congo zobonga. Et puis basengi ke na mboka oyo le président makambo azali nango nyonso ezali positif. Et loko soki na minute muto ko boy Félix Tshisekedi, il faut azala ndoki. Puisque mboko ekufaki ezali na libulu agayat. Libulu ya makasi. Ce qui est le mouton comme Bima Lamoki, à l'obio Félix à Salinine, mais à Salinine Yod avant au quota. Est-ce que Bassala Rabilan a 5 mois, ou bien Bassala Rabilan a 7 mois, ou bien 8 mois? Bila Bassala Nabamboula, mais Fachi à Salina Nina Nete, vous comprenez que avant ces alliés, na minitoyo, président Sengi Boye, Nabato, Bazo voté, Maramba sénateur, les Aboye. Aboye, Maramba dédoublement, et parti politique. Et chose. O ezole kana minito ezali ke na Sankuru Mende o malanga katani ayoki son yango wana kutunde tozo démarrer on émission lelo alors on a évité biso tout oyoki makambu ya la mère Mende par rapport ya ba élection o esalami na Sankuru na lingi opesa message par rapport ya population tout bazali na Sankuru o pe misusu baboya ki misusu pe bandima ki na lingi opesa message par rapport à la mère Mende oyo lelo na Sankuru eza ko bouger na Sankuru bo bouger bo sali kitoko ndenge sala il faut les sanctionner et c'est ka bozali na yolo baki ambosholi lika Mohamed mete amete ambosholo Dimena. On s'est dit sur la Chilou Boven. Dimena. Donc, Bassali est alors beaucoup spécial. Mais Ndazaï Golukaka le gouverneur. Mais Bossali exceptionnel. Mais Ndalongwe sur 18 abimena 8 voix. Mawa. Hein? Au Malanga, Mende au Malanga.
abanda koluka bimaka gouverneur akepe na justice il s'attendait ayebaki déjà ki akokatana voilà na félicité bino bandeko ya batetera eloko bosali ezali spécial nzamba batela bino idée wana nde tosengi idée ya Lumumba yango wana idée ya Etienne Tshisekedi yango wana il faut que se défendre bosali kitoko il faut que déboulonner batu nyonso ya kala nyonso wana bakabiliste et gouverneur oyo voter azali gouverneur ya changement nayebi ke akoya laquelle na cash ayebi azaki indépendant mais aza moto ya atala yo comprendre okoyoka son. Alors tant que kila même de lo akatani ou bien bato sankuru ba sepeli ndenge yo olobi boye et ça la ndenge nini par rapport na ndepe to ndo c'est la biso tout ebika ke la même de akoleka akoza la gouverneur na ebité et ça la yo ngaite ngana yeba menda jamais menda koleka na elo na yeba menda koleka na kalekili nini puisque batu nyonso bakoki kolinga te ke mutu wana alekaka chaque fois ye kaka gouverneur mende ministre mende communicateur asala nini na mboka na batetela qu'est-ce qu'il a fait depuis basala babanda qu'est-ce qu'il a fait quand même à réaliser nini na lodia na sankuru eloko moko te siko zolinga plus wana po asala nini po bayiba kana kabila mais tout le monde pense que tout presque majorité FCC bangonde mutu bazaba gouverneur ya mboka République démocratique du Congo ya on la même paix alinga ki mende pas alinga ki a s'imposer à za place wana te mende alinga mega kisi batetele ba déboulonner ba mo ba yebisi que mende oyoka son ba pakati mende na minute oyo ba yebisi que garder zo makasi puisque na moment oyo makambo évidé donc na moment oyo Congolais nyonso comprendre que te changement est à travers Félix Sekechilo mutoye na idéologie asika donc na moment oyo Congolais nyonso to simbana to tonge kola na biso to déboulonner ba système ya bakabiliste nyonso oyo bazoya nango en commençant bande ko PPRD bon moni bolingaki bomeka to zele bino bosala marche le 21 puisque bolobi bozo sala marche po bolongola bo déboulonner Fachi to zele bino bande ko soki bomoni déjà moto akomi ko manquer président cela veut dire balingi ba meka Fachi ba sakana na e na yebisi bino mise en garde oya komeka oyoka nini so et puis d'abord soki bosalere na kabila na noko kabila na bino na banoko na bino bokozala hors périmètre cellulaire bokozala ozare soki tosali kaka Fachi akosoli na alliance ya alliance wana na yebiti libala moto azwa yango ezanani tokoboka yango en désordre donc bokeba na makambo bozo linga ko saka na président bobanda ko loba n'importe comment chef d'état za muto bobanda ko lenga media bofinga merci na bino to yogi bino kala mingi te bokoyoka son. Alors yoka son bato belé pe balobi ebele batambola ki na président ensemble na visite oyo président akenda ko sala na banzela ba sala ba sok mouton bato belé ba commenter belé pe balobi batolu wana bachela biso misala et sala marathon na kati wana na ebité balobi même jour au président que notre visite ndenge bato ba yaki mbango po basala musala na lingi opesa message moko par rapport pona souci ya mboka na biso par rapport misala ndezo sala. Mais nalinga na yebisa ok nani batwana soko moni président kiti cela veut dire il a constaté que les choses n'avancent pas mais sauf mabulu basali na 16 ali 30 mètres donc place 30 mètres et comme atasiko te donc il faut bacha béton bacha ciment bacha mabanga banini pour eloko ani 30 mètres eza profondeur mais président kendaki pour atteindre l'évolution comment makambo ezo salama le président bala liboso na Congo même en Afrique ba muso président muso baza ba orgueil bakendaka te mais Fachi quand même avec ses volontés alobi il faut que atteindre comment les choses évoluent akei kotala misala effectivement muso côté muso ezo salama te muso bazo sala c'est pourquoi PC ordre na délai o ba kolinga ko sala yango te on va commencer à arrêter. Alors merci vraiment nalingi opesa message pas ya ba politicien na biso mboka nyonso ba okamba mboka na ba okamba mboka te ba politicien pona souci nanu d'abord ya peuple ya population au bazana kati ya République démocratique du Congo ba vision ko zande nen ba ko marcher message ezake tribalisme te to simba na to tongo école objectif ezaki Kabila akende vous rêvez toujours de Kabila zawapi Kabila sakenda kikala tuna molere lemba lemba le baki kombo Kabila na ebita Kabila zakawapi mais lemba oti kolonge pa Kabila kingati semaine prochaine lelo batuni pa Kabila lebite président za moko kombo na Félix Sekechilo bande ko ya lamuka na lobaki na sombe déjà kaya registre to bandaki déjà ko yamba bino boya wana papa Molière
Mais nazolo bas wana nga nazolo banga inde na minito na che déjà kaye to banda ko yamba bande ko ya lamoka puisque Freddy Matongolo simana ye puisque bino boyaki na tribalisme na yebite Fayulu azali penza bandundu to azali moto ya ekolo nini bandundu alo babiso village na tali ya Fayulu hein bino bolobite Fayulu bandundu siko Matongolo wa ye azamu tabanani donc botika tribalisme to simbana to tongo ekolo na biso na moment où to na posa ya unité nationale to tongo ekolo na biso avec amour botika haine tribal biso moko na d'abord facha alobi le peuple d'abord alobi les combattants d'abord alobi le peuple d'abord nous devons nous réunir auprès du chef de l'État pour tonya d'abord to les gars na sengi na ba congolais nyonso voilà le moment où to kolinga te to changer mboka na biso botika ba makambo ya polémique ezangatina to sunga président pour makambo ekende liboso. Alors yoka son lelo pe na kopesa na koloba moi question oyo na lingi o répondre batunyo so o botala biso partout dans le monde balandaka ma mission TV chaîne à référence. Alors lelo o na cash toza bongo na cash toza na FCC o baza ensemble na côté président Félix Tshisekedi. Alors côté bando na biso FCC to moni bati déjà a démissionné donc azate déjà na éviter ceux qui occupent ça message message na ngeza ke ba sénateur nyos bo voter bayati puisque candidature ya Ntambo Mambezali intoxication ezali loko moko inacceptable monto azali sous sanction ya communauté internationale ba tchele place wana ezali loko loko monto azo provoquer biso Ntambo Mamba jamais ko le sénateur président Sénat bon ça là par tous les moyens. Comment monto azali sous sanction bochaye akotambula na mboka nini poizo ba idée aya ko gouverner nous to ebike ezali complication biso to mettre bino en garde bino bana pas perdre boko consentir oya komeka ko sala erreur en commençant même avant policiers zo bino biso mo to ko se prendre en charge d'abord bino boyebi biso bien à l'époque to zaki na opposition boko kabiso te les lorsque to na pouvoir boko nini. Alors merci vraiment, merci na Yokason émission to comme na souk émission na biso ma mission TV chaîne à référence au batalo partout dans le monde donc ba occuper déjà son selon mutu na mutu ndenge à comprendre makambu oyo olobi donc merci vraiment. Merci na ba congolais nyonso idéologie à IDPS ezali le peuple d'abord idéologie à IDPS ezali que congolais nyonso a se retrouver ezali les ventres d'abord te kuna na FCC ezali les ventres d'abord mais nous l'IDPS tozo combattre pour le peuple d'abord toza différent na bino batu bozali ko sala ba guerre moko ya personnalité à Kabila donc bino bo kengela ka Kabila mais Kabila lelo soki bakangi na CPI bokoyoka nini. Alors merci vraiment na batutu o bolanda biso na ma mission to silisi oui ba congolais nyonso baseli ngo baksa na bakisi kaka na linga na pesa référence na ngai ezala toujours numéro 1 mais na lingi zamba pambola ba congolais nyonso balanda monde entier o ba benga ti na soka mabele donc na ebi même aux États-Unis France Grande-Bretagne États-Unis ba état nyonso ko banda Caroline du Nord sans oublier ma mère kuna na nini Virginie maman Angèle et c'est Rosalie zamba peso makasi to bunda elongo ba tout nyonso bazali na Caroline du Nord ndeko nanga moko kuna azala mutu moko ya kotanga kombo te ndeko nanga na Afrique du Sud nani Samin Zita pétrolier c'est Rosalie nzamba batela yo monde entier tina ba hiho chinois hein kuna ezali na sapayo ndeko nanga moko azali président fédéral et c'est Bozali nzamba batela bino to tombo l'école na biso botika ba distraction Congo ezali moko to simba na elongo mon numéro ezali plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58 c'est mon numéro de référence et WhatsApp ceux qui au sali sont en désordre j'ai dit et je vous remercie. Alors merci vraiment na Moro Bombito OP azana niveau ya Paris merci na Chikito Mouchachino merci vraiment na Pablo Sita l'économiste donc technocrate na niveau ya Londres merci na Meme Sifa na Canada merci na Karisha Sadik la finlandaise merci na maman Anto Aluta au Aouti Bruxelles azana Kinshasa merci vraiment na bandeko tout au Botalaka ma mission TV chaîne à référence merci na Junior Langue na niveau estate na Caroline du Nord no lobby couple Gobe Madidi na maman Olga Madidi na niveau États-Unis Martin invité sa fusée donc anniversaire nanga eza le 9 août Torozana Bayoka son et que ça là vraiment bien donc Derrick Nassima caméra merci ma mission TV merci.
azobita portable ozofunga noki Ah merci CPX CPX ici c'est l'attention CPX c'est un macan Louis Ah Izaneyo Mengait. Ah Oye oleki. unaleki buli yapesi mambo Ah ma chère Ah Ah nani lobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka deseme Mais ma chère CPX oyo ezali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali epuis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzalaki awa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukoma oluka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation anayo baconstipation GPX numéro 1 ya flex congolais na Londres Ma mission TV, le miroir du monde.